C'est que tu n'as pas vu ce qu'on s'il te plaît, s'il te plaît. On s'angani. Réponds-moi d'abord ma question. Est-ce que tu sais pourquoi? Néné, s'il te plaît. Néné. Néné, balanga. Néné, ça le mariage nanga lelo. Après mariage, au Kabouananga. S'il te plaît, Néné, moi je t'aime toujours. Maman, s'il te plaît, Nandimi, Néné. Nini si la kati. Nini si la kati. Cocriété, s'il vous plaît. Tout ça oh mon Dieu. Oui, nalinga kayo. Mais au kota na kati ya motema na ngati. Au kota même pas la profondeur. Na bête la histoire à vie nanga. Et puis ça oté. D'une absence nanga nde oko zo mpo sa salité. Monsieur, est-ce que vous êtes impoli? En bas nga impoli? Vous êtes impoli en plus vous envoyez. Déjà c'est ça qui ou. Pele biso ke na zana zemi na ye. Alors na zana besoin ya mubala na onaté. Non, Néné. Tu continues à crier sur moi. Eh, oui. Et tu continues à crier sur moi. Papa, s'il vous plaît. On met un Néné. Oui, papa. On met un Néné. Monsieur, mais pardon, s'il vous plaît. Mais je te fais. En bon. Quel serviteur? Pas à te faire du mal. En bon? S'il vous plaît. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali. Explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois ils a déjà habité depuis Kala courant na mai et kota déjà Kala. Profitez na occasion oyo po okoma propriétaire ya lopango. Pour tout contact benga biso na numéro oyo plus 243 82 01 22 226. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous
les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentation de cette émission Bravo Jeudi. Bravo Jeudi, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci beaucoup. Tozolanda Bandeko, histoire Bandeko, et Zoyawa. Le plus important, mon jeudi, révélation de Koko Bimawa, l'histoire de Koko Dungisayo, et choquant, qui passe, mais ming na senga kato mizonga. Tomita la kati na biso bisika ni to bebisi bisika ni to linaki bisika ni o to sala ki makambo yo esepelisa ki nzambe te luka moninga oyo ozokisa ye mwa mikolo senga ye bolimbisi luka mabe oyo osalaki ekomi lokola culpabilité ekomi lokola eloko moko ezoderange yo buto ozolala te moyo ozolala te oza na baproblème moko parce que tu as fait quelque chose de mal na voisin na moninga na famille na papa na noko pourquoi pas na mosala oluka moyen oluka basala nzambe oconfesser o se repentir et kozala malamu mingi pamba te Yesu Kristu akoza makala te esengela biso to se repentir. Voilà, merci beaucoup, bonne année, meilleur vœu. On va déconner surtout au Bazolanda Bisso à ce net moment. En tout cas, nous avons pas mon abino, on a vu que vous êtes partout dans le monde au Bazolanda Bisso et que vous avez malade au monde de soutenir opération tout sali mikolo un groupe appelez-moi appelez papa Chic appelez papa Thomas pour que maloko kokoti so na kati ya groupe ya membre ya pour soutenir chez Bisso Télévision. Chez Bisso Télévision, nous avons besoin de ce soutien parce que ce sont de production auto sala ka ce sont de aide auto ya ba ka ezo comme la Bisso ebele ba problème ezo comme la Bisso ebele o ezo singa pour résoudre la bavoka pour résoudre la famille pour y a une demande de pour porter soutien en tout cas le boko ya chez Bisso yé moko et pour ça musala teme na biso nyonso elongo en tout cas tokosa musala ya malamu comme membre na kasa membre wana il y aura quand même de choses qu'on va discuter dans cette groupe par rapport il y a soutien il y a chez Bisso Télévision et il y a Bravo Jésus. Merci beaucoup l'équipe technique Momba chez Bisso Télévision. Là je vois Elias Nandoukou, bonne année, meilleur vœu à vous, meilleur vœu à Denis Monsolo, pourquoi pas Papa Chic, pourquoi pas maman Lydie Moukadi, pourquoi pas tout le monde qui me regarde dans ces lents moment en tout cas, bah meilleur vœu, bonne année Nabino. Et puis merci beaucoup na bande connu surtout batinda qui ba soutien na bango pour la hôtel ba vieillard, to kende hôtel ba vieillard en tout cas j'avais promis la vidéo est là, le temps, les gens à 400 régimes, ils ont travaillé en gros. Je vais passer pour une émission, ce que Dieu m'a dit aussi, par rapport à 2024, je ne manquerai pas à quelques images par rapport à des centres d'Abisso. En tout cas, chapeau à vous, que Dieu vous bénisse dans votre famille. Yaya, la passion beauté. Bonjour maman. Bonne santé. Kimi ezali na ngulu nzambe. Kimi ezali na ngulu nzambe. OK, babengi na kombo nani? Kade kupesa. Kadi pesa. Kade kupesa. Un Kade kupesa. Papa Kado sala nini? De un naza musali ya nzambe, naza serviteur de Dieu. Naza musala nzambe, naza serviteur de Dieu. OK. Omélange en église nini? Non, l'église de réveil. L'église de réveil. Autant à combo, l'église, c'est pas grave. L'homme de Dieu, aux autres joueurs rôle nini parmi les 5 ministères. Nazana mag. OK. Oui. Nazali évangéliste. Vous allez évangéliste, mon pandisa. Ah, vous savez kitoko. Yakoza l'évangéliste. Oui, papa, moi quand on a ébisoté qui to sambela mekasi kamba biso peut profiter. Chez Bisso Télévision, la prière, avant tout ça. Te prière. OK. Éternel Dieu, te péchons merci pour Zanzambe Malam. Yonom Tolinga qui rencontre Yalilo. Et Bongi Samaki avant, Ngaina Nde Kotoye Bayango. Ndeke Natie Matambi Nangakat na Wesika, Tika Kosola na Bisso, Ezala, Ilongo na yo. Oyo nos to Kosola Awa, Etambwisa Bisso.
tika présence na yo et kambabiso de début jusqu'à la fin. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Oui, papa, l'homme de Dieu, évangéliste. Papa, nini kasememio awa? Eloko imiminga awa. Ezali likambo ya pasi oyo. Ils ont dérangé ngai. Vie na nga mobimba. Oyo nandimaki même pas un jour. Ekoki kokomela ngai. Nazana mwasi moko nene. Nene aza mwasi oyo ngai nalingi mingi. Okay. Na vie nanga aza mwasi liboso nalingi na vie parce que nalinga nene nazala chaste. Okay. Chaste. Voilà. Nakoli, natikala kolinga basi te. Mais dès le premier jour, nakutana la fille. Asepeli sanga kaka façon na mona ye. Et puis nalinga nene. Ndi ba baka mibali ba divergera basi nga nene ta diverganga. Oh là là. Voilà. Na vivra na nene, na vivra kana nene. Tout ça vraiment bani. Plus de 7 ans. Nyonso ya ngai eza nene. Nene azalaki camarade na nga liboso, azalaki nyonso mpona bomoi na nga par Nzambe. Azalaki neloko moko te nga na bana obombela nene na vie na ngai. Nzambe asungaki, atambwisaki biso, et puis nakomaki na étape oyo na proposé nene, nabimi pa banene. Nene acceptaki ngai. Nayaki nde mobali nyonso ayaka, na prédotaki nene, et puis nazwaki facture. Au fur et à mesure, nazwi mbongo moke napesi nene, aluki mo eloko moko na kati ya facture, abombi. Nazwi mbongo napesi nene, asombi, abombi. Tu ko fixer ba date ya ba date, tu ko fixer ba date nyonso. Na rapidité nazalaki nango, na bolingo nazalaki nango vers nene. Voire même na déjà na kanga déjà na ba date ya salle, makamoto ici na salle avant na pesa date parce que nazalaki na confiance en moi sinon. C'est comment nene to soignité maman. Na discuter na nene de l'obité avant hier. La fin d'inandako, na oti na douche. Na koti na salon na moni nene afandi. Nene ibisinga fanda naza masolo kosola na yo. Et c'est toute la première fois yo oya ofandisanga brusquement au sola na ngai. Des fois oya ka na ma ba geste bolingo chéri, mais na moni yo na silence directement tant oye ofandi na kiti. Est-ce qu'il y a un problème? Nena zotala nga kaka. Nazwaki courage na fandaki. Nena ki nanga ba gauche droite titi directement katinga kana mukuse. Asa suna poso ya kubala ngati donc. Asa suna posa mariage te. Oh. La fandi ba 20 minutes na silence na sentir on dirait na comme une tension et puis nena fongoli porte ndako nena bimi. Sans explication. Sans explication. Na benga nena téléphone. A comme refoulé appel nanga. Na lataki rapidement et puis na meki un peu kolanda nene na bima. Di banda na monite. Na ke tie pa na bango. Na kuti papa na azate mais na kuti maman na. Na bandi un peu koswana maman na raconter histoire. Façon nene a expliqué nga. Maman na nene pa yibisinga que yé pa yébité. C'est toute la première fois nga pena na raconter histoire où yo nene a yibisinga. Et kola la lobby
nabengi nani na telefone na yambinga yebisinga nabenga kili susu te aza na posa mariage te nayebi te na famille na nga na koloba nini parce que esi na suki nakomi otambola ndenge nakomi dépense na balabala nazomi lobelanga moko nalinga nene mingi nene adecevoir nga na ntango moke totikali nango totikali na une semaine po tokesala note mpo naki remettre biloko na famille nene mpo napesa mbongo na famille nene nene adecevoir nga La déception. Ebite kosunga nga popeke mpe kosunga nga nasala nini jusqu'à maintenant nazoyeba te nini nga nasali nene nazoyeba te eloko nini ngai naweleli na nene oyo nene afuta nga oyo azofuta nga maintenant. Oh my God. Papa Ngai, mon m'a frère, dit, quand Nankolo, si je t'appelais l'homme de Dieu parce que tu émerges dans une église, déjà quelqu'un avait ça en ça, il y a frère au sein de l'église. C'est déjà une personne où on s'est lancé et on a préféré na bengo bongo l'homme de Dieu. Na lobby boy papa Ngai. Nena lobby no le côté, mais tu es quand même quelqu'un qui prie, non? Au bokyo bon de la terre, le Saint-Esprit a rien dit. Franchement, naita nazalaki nango nakosila nzambe makambo te nazwaki ntango wana te me nene nayebi nene bien nayebi nene bien nene no na ye etikalaka no azonga nsima te kosolola na baresponsable ya église te ok baconsulte etant que une sœur na bango ya église namekaki un peu kodévelopper na parrain na nga aza mpe pasteur na kati église mais jusqu'à maintenant barendez-vous nyonso azopesa nene azorespecte yango te. ok akomi etani ete ya koluka nene tie epa na bango ye moko pasteur azozwa ntango kutana nene nene oke epa na bango azobima kaka ntongo azozonga bahectare dive. Tu peux imaginer jour mosusu nalonga ba banene 1 heure moins mpo nazeli même na porte lopango na bango nene atika kokoma te natika kokutana na nene te. namoni ke nakomi na suka yango esali ememanga. ok d'accord, merci beaucoup mon frère. Je pense que tout ça là en ces points tout son côté nazala posa mwasi na ngai posa mwasi. ok d'accord, je pense que tu as encore autre chose vous avez comme ça au ça. Non, oui, c'est important. Dans la posa mwasi na ngai, s'il vous plaît. Les importants, on a besoin mwasi na. D'accord, merci beaucoup. Je pense que du côté de la régie, si moi ezali bon lukela ngai mwasi. Parce que ndewaza posa ya mwasi na et je pense que de notre côté tout ça qui est fort ya kozwa nene. Pour kozwa nene kozongisela ye papa. Je pense que tous ont un spot. Tous un spot ndeko. En attendant la télévision de Kundene. Ceux qui a ça comme toi communauté, ceux qui pas allé. Bah quand c'est bisoye, mais tous huit spots et puis on se retrouve. Voilà ndeko na sengi au pe maman muke. Na senga ba yelo mayo mela. Et puis tous on a tout solo là. Merci beaucoup. Spot.
Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Nzumba Mouteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous, nos très chers partenaires, les gens de bonne foi, de bonne volonté, les gens qui nous soutiennent à chaque fois que nous avons des activités. Nous venons encore une fois de plus auprès de vous solliciter une aide au profit des personnes vulnérables que nous encadrons en cette fin d'année 2023-2024. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Très chers partenaires, toute personne de bonne foi, de bonne volonté qui va nous suivre, sachez que les personnes vulnérables manquent de tout et ont besoin de notre soutien. Votre appui donnera les sourires à une personne vulnérable par vos dons, vos contributions et autres pour aider ces personnes vulnérables en cette fin d'année 2023-2024 parce qu'ils en ont vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'initiative kitoko ya ONG ya Maman Maggie Action Plus yangoana en tout cas pour soutenir ba vieillards, ba orphelins et kozala malamu mingi en tout cas nzambe ozanga te ko pambola biso ndenge livre ya Jacques ezoyebisa biso. La vraie religion, c'est de soutenir les vieillards, les veuves et les orphelins. En tout cas, tout ça là, musala otatan zamba tindibiso et kozala vraiment malamu mingi. N'hésitez pas pour quand ça orphelin. Chaque fin du mois, à chaque fois tu as eu quelque chose, appelez notre numéro pour soutenir les enfants. Maman Maggie est là, mon bengi numéro est affiché et kozala malamu. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que nous avons pour ça moi sinayo, biso to ça de notre aimé, tozo kota maman nene, mais na lingaka kotuna mo motuna muke. Soki maman nene le loyer, koyebisa yo na lingaka mutu tozala pour la positivité ou la négativité parce que dans la vie tout peut arriver. Nenge utu okomelo tout de suite là, maman nene ayebiso ki alingi. Bon, ce qui a écouté absolument choquant, tu vas supporter. Je peux supporter. Tu vas supporter. D'accord. Merci beaucoup. Et on appelle bien ceux qui réconcilient ça l'année. Bonjour Annie. Grâce à Bravo Jésus. En tout cas, tout le là. Là, maman nena kota rapidement pour que papa aza ba question belé aza commis tout par rapport à sa femme et vous allez mieux ba tout conforter bango ba s'expliquer ba solo là. Maman bonjour. Bonjour. Tu es capable. Kota peta. Où ça la peta. Fanda. Yaya, bonjour. Bonjour, madame. Yo, maman Néné. Ngaï. Merci beaucoup. On a dit mon rendez-vous na biso. Papa n'a pas pour ça nous plus. N'a pas pour ça au solo là. Par rapport à mon cabo ya solo no biso. Et mon casami placé au solo là. Wana pour ça ni. Lélé, est-ce que tu sais que moi je t'aime? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On sangani. Yepsangano, on sangani. Réponds-moi d'abord ma question. Est-ce que tu sais que moi liboso ya média pourquoi?
Na solo la na ote. Nene, s'il vous plaît. Nini si la kati. Nene. Nini si la kati. Faut crier, s'il vous plaît. Tout ça oh mon Dieu. Nene, na soigné na yote. Na discuter na yote, nene. Subitement, oui, ça. Ya wana sikondo ngo sambu sanga na TV. C'est ça non? Oza beso sambu sangai. Pour ti kamera va di boye yo beninga ngala ya apo sambu sanga. Eza bongo. Bitinili oyi sali ke yo wani le na lobaki déjà na boy. Naza na besoin de bala te. Oh. Maman na ngai. Non. Pardon. Na solo la ina pourquoi? Ko ko trahir ngana na boy poani. Nene osoroli na ngai te oyebi. Na soroli na yo, na lobe na boy yo. Na boy ni bala, na besoin na ngote. Pesa nga raison nini sali ke yo boye li bala. Kasi linga kayo. Na linga kayo. Mais okota na kati ya motema na ngati. Okota même pas la profondeur. Na bête la histoire à vie nanga. Mais puis ça oté. Il faut comprendre. Quelle histoire? Quelle histoire? Mais les bêtes histoire wana na yebisa oté ki. Na vie nanga na sala no vite. Mutu a luka ku baby sa vie nanga o a déovejanga na vie. O asala ke ngana yeba mibali yoko malko ya deuxième personne. De peu importe. Nga to yebike na zala mobali ya liboso ya vie on elinga yo ezana nene. Siko maman na ene na lingi na comprendre moke olobi ke o linga mobali mebo ozala ko linga ete na motema na ote okufana na mobali 7 ans olinga ka ete na comprendre lolengeli les troubles nga mwa muke. Na vie nde tutambulaka. Tusala na bat mutu oyo lingana mutu lingati. OK. Eza na mutu mungu bosala na ile ba promesse. Wa lukaki asala ke loko mona nzoto na yo, bopesene ba promesse, bopesene ba rendez-vous. OK. Bozala ki penza na bolingo na kacha motema na bino mibali. Mizala na iloko mungu bosala mwa séparation ya bokabonité mizalaka déplacement oya ki oya tikali bebi ki o leka okindi suka ozonga po ezala bilo mo butu sala na kati c'est ça alors mutu akienda esala ki na tikala ki na ku donc ozaki na mobali moko nazaki déjà na mobali na so OK o a dévergera na vie o ya komisaka nga mwasi OK a déplacaka nde na yako kutana na ye alors bolingo nga nazalaki nongo vers o wana na lingaki mais na kati ya motema penza te bolingo nga nazalaki mozaya oyo akenda wana oyo alakisangaki akomisanga mwasi po ya koma deuxième personne epa na nga toboyi te na nzemi yo na yoki yo. Mais ce que papa ça quand même na posa ayeba oboyi pona. Quoi? Kozana mobali no mususu akala olinga ye c'est bien mais quand même muninga oboyi ça na mabete toki ko condamner oteze opinion non mais oboyi papa ayeba quand même raison pour azala quand même na kimia. Même mususu oyebisa ki e alinga kaya arte. Qu'est-ce que je peux dire papa? Le babu. Ex nanga na saya déjà. Pardon? Ex nanga na saya déjà. Tuzungana déjà. Mulizunga penza ndizalaki. Naza na vite no na ngula no zimti. Non pe na butati. Na sala non pe lo kuti. Na koki kolinga tena mema makila ya mutu moko boye pa ya mutu mususu. C'est que esimba tu. Lita mutu wana ko ya ko réclamer makila na ye. OK. Alors pona mema lisumu wana tu. C'est que mutu oyo apesinga mukumba onazala ngo yende abongi a mérité ngai na mwana na ye. Eloko nga na boyi bala na ye ya mwana. C'est que na koki ko pesa ye mukumba ya mutu mususu. S'il te plaît.
Cela veut dire... Nene, ozala zemi ya mobali mususu ya ex na yo. eza juste kaka ozwa kimia na motema na apesi babonne chance okutana na mwasi ya malamu oyo akolinga yo. Nene, après avoir dépensé, vas-y. Après avoir dépensé, mon gars a dépensé pour na yo nene. Après avoir tika ngai na sala ona sali pour na yo nene. Elo yebisinga ke osa osensi mobali mususu yango boyi mariage. Nene, moi j'accepte. Nene balanga le polo bio boye nonga. Nene, s'il te plaît. Nene. Nene balanga. Nene, ça le mariage nanga lelo. Après mariage, au kabwananga. S'il te plaît, Nene, moi je t'aime toujours. Maman, s'il te plaît, Nandimi, Nene. Pardon. Zéla. Je te comprends. Moi, en tout cas, je te comprends. Mais non, c'est quand nous faisons un mouquet. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais que aux gens apportent ça à moi si, mais il y a une maman nene, la ligne na yo, aux allez n'en déco. Au combinaison n'engue. Aya déjà dit. Mobile no akala. Mobile na akala déjà ça ya. Nous on se boulot déjà depuis kala. Et ça là qui moi battant, ngai na ye to ndo ko mun ko coucher discuter. Ah. Abade ko kipenga discuter, et lo mugote pour préparer mariage. OK. Les ex nangaye pesi mwana ngezalaki pesi mutema na ngezalaki pesi nyonso na ngezalaki naso ndisiama. Alors tout ça là qui tout au moins sinon mobile bakoka tout ça nde lelo na se retrouver na o nazala ngo lelo na mwana na libumu naza choité choix na ngeza déjà place on a qui bolingo na place on azali. Alors non soki na bina continuer ça que sala lisumu on a kolukana tricher kaka libana na mobali nanga. Alors pour ça lisumu wana ti il faut na fanda bisiko o ngana zali on zala kimia maman. Le quand on découvre ko bimana mobali té un moment donné c'est ça ka même sous peut-être mobali à 5% qui peut y avoir là yo au bout ya libala pour na ex refuser un mariage comme ça d'un coup. Nous surtout au sali un coup comme ça au bout libala kuna ba proposer un mariage. Là sur ta place à papa les questions. Na ex na ngai soki tozongani eza te kipo kaka mpona bolingo oyo biso kosinyaka na ye osinyaka osalaki lepak bisan biso mibale na ye esiki tokoki kokabwanaka ata mokolo moko te. Alors na miniti oyo nde nafandi aza libanda wana toyaki na ye libanda wana libanda na bino. Libanda na biso bureau. OK. On a une carte na kati ya bureau pour na moni mutu te. Aza libanda toyaki na ye déjà. OK. Natikaki libanda wana. Part de ça, c'était comment en fait? Isengeka ezala ni mwana. Kala secret biso moto. Ya monene na bombelanga. Pendant 7 ans, ok, yo sala mobali osala ni pacte de sang. Non seulement il sera que ça la mobali a divergence seulement simple. Ok, bombe le quoi grave. Na kati ya motema no bosala ni pacte de sang. Tu es méchante fille. Yaya. Oh, eza ni bomela na makila, bola, bosaki acte nini? Bosala ki en fait. Partons à l'annonce pour toi qu'à part du sang, c'était comment en fait? Tout si bas moi gilette. Sokisani ou azokisani. Ou alobi maloba. Ni ile makila muninga. Ou pas alobi maloba, ni ile makila muninga.
nde bosalaka. Ok. bamaloba na biso tolobala na yango wana esalaka befi na biso mibale seke tokabwanaka te se kokabwana biso ezalaka aliwa ndenge bolobanaka. oui se biso naye kokabwana na ngai na ye eza liwa oyo tolaka na yango wana se ngai naye toati suka ata soki kozati suka siko osanga shaki na ndeko te 7 ans bongo oyebaki peut-être un jour bozonga na mobali na yo po esengaki naza mwasi nafanda ebongo ntan wana esengakaki fozala na motu moko mais le nazalaki na motu wana mais nalingaki ye bien sûr mais nalingaki ye mpena na profondeur te kati mpenza ya motema nanga mpenza ndenge nazalaki na ex nanga mpena ye mpena akuta ye mpenza te. Voilà, botayelanga ndeko libanda biro tayelanga ndeko vraiment soki aza na mposa kota eza nango mpe important te tokotisa ye mais nasengi akota parce que nana mwa mituna ya kotuna et puis papa makambo nyonso to ndeko azoloba est ce que oyebi mobali yango natikala ta komona ye te nayebi ye te eloko moko te oyebi mobali te nini te abetelaki yo quand même lisolo abetelaka c'est juste que azala mobali wa devirige ye seulement nde ezalaka soki olingi mwasi otuni okuti mwasi aza devirige oleka na combien mobali na vi na eleka na étape boye mobali nini na devirige yo mobali kaka liboso adevirige nga ye wana asuka na nga wana ke aza na libanda bima na ye akenda na ye istosuka wana nayebi même pas bahistoire azobeta. Ok, siko oyebi ndeko oyebi vraie raison oyo mama aboyi libala malgré tout ce que tu as dépensé malgré les efforts que tu as fournis dans ta vie pendant 7 ans maman décision eza libala te peut-être oyebaki cause ya mwana azali eza na zemi. Ça fait combien de temps on est sous satisfaire maman te excusez-moi nakota na badetail wana mwa moke peut-être yango mpe kozala mwa cause vu que nazalaki na bapréparation ya mariage donc nakosala na ye ba 7 à 8 mois bon na année moko nakosala mpe 3-4 mois nasimbaka ye te parce que naza concentré na makambo ya nzambe soki na bino nabanda komipesa benda mafuta siko maman quand même yango te eza raison. ok moi ça aza lokola fleur esengaka tout fleur ezwaka mai po ekola kitoko estce oyebi ke so fleur ezwa mai te kokufa nango nyonso to yango wana seke lelo biso tobala na ye tofai na ndako moko nokobeta 2 heures 5 heures aotouche nga te. Mais là c'est autre chose. Aza frère en église même frère na kati kosala kisango l'air de Jésus engagement moko boye il faut koluka kosi o charger moi si azap na oloba eza te ke oloba obimisanga peut-être impuissant non na lobi te ko c'est voilà obandaki kozala satisfait na nyonso tout mais ça na des car mosusu soki nazo toucher yo te nde esali ke yosala oyo osala parce que oyebi te car ya fleur soki osopela ngo mai te place fleur ekendaka kokufa yango parce que kobosa naza liboso ya bato nene na badimension nyonso bana olinga okumba bona okuma koloba na nga te kene car wana te ozalaki na besoin ya osambwisa ngai na télévision oso osambwisi ngai sili c'est bon nene nzambe ofuta osilinika awa soki ozalaki na besoin nango yango banda bokotela ngai pardon tosisa makambo oyo okotela ngai mais mama soki okutani na moto azosalela nzambe tokenda ngo ka bongo mwa ndambu faut kosupporter parce que vie ya bafrère vie ya basali na nzambe eza vie moko eza très compliqué soki oza près nango te ekozala mwa pasi mingi. Bonjour papa. Oui, bonjour. Néné? Oui. D'accord, juste. Hein? Fanda, ça. S'il vous plaît, papa, est-ce que Coco peut Fanda? Ah. Oui, papa. Non, comment possible, Néné?
nga avara kota fa bala tsanga micro en plus na koti ana somona ba caméra na éviter olingo bangani. Hein? Non, Néné, non. Dis-moi. J'ai pu s'en vérité. Ah, ouais, tout ça, tout le monde. Tout ça, merci, prenez place. Hein? Oh. Papa, na 5 jours, sorry. Olimbi sabso mamuke. En tout cas, maman Néné te moutou vraiment sengi insistance sur le plateau. Ngani mna sengi insistance na yo. Pourquoi? Parce que raison oye belango awa. Vu que tant azo beta li solo, a ebi simoza li banda. De na sengi bande ko bala ne nga yo li banda sikoza na ki ba kota yo awa. Excusez nga nan pour ça. Parce que il y a certaines choses qu'il faut y ébattre, il y a certaines vérités. Ou peut-être vous en avez. Vérité c'est bon, mais quelle vérité? On ngana ko yeba isika oyo on ngana za parce que ngana yeba ki likamute. Hein? Parce que madame Tanga alobi oboya a continuer a epsa ki hotel sa nini. Néné? Où c'est ngani? C'est bon, chérie. Moi qui au kaka. La peine est baité des esprits puis au coma ana iko mona makamusu feza awa. OK, maman. Merci. OK, maman Néné. Yondo mtozo mema biso. Expliquez papa raison pourquoi Kotia. Chérie. C'est juste caractère. L'absence na yo. Le goza quitté. Na kutana kina mutu. Wa fanti pembe nanga. Tu vas d'ailleurs vivre en aimé. Quoi? Na linga kie penza ndenge na linga kaote. Na retour na yo. Ndi tusongani na yo. Bolingo nga nazalaki na mwa affaire yango na songisi ya mopala yo. Nase suna bolingo na ete. Natikala olinga na vie na ngai te. Autour banda opasser na vie na ngai. Oh non, 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 Néné. Depuis na 8 ans ya kotikila yo luba et puis ngapi na 8 ans ko fanda ya ko yoka yo. Nde isonga ngoyo. Une absence nanga. Nde oyoko zo mtu wa sa salité. Monsieur, est-ce que vous êtes impoli? En bas? Nga impoli? Vous êtes impoli, en plus vous êtes voyou. Oh, Néné. Vous avez un plateau, s'il te plaît. Pardon. Ce qui est au bail qui est notre plateau, ou bien tu connais un plateau, quoi, ça vous sauve Néné. Hein? Monsieur. On sait ça, monsieur, notre fan dit de mais c'est un camarade. Moi, ça, mais c'est un fan dit un camarade noisaté. En bon. Oh. D'abord, quitte sa voix là. En bon. Et puis, ce qu'on est qui monte au sol là, on va faire la salité au thé. Hein? Non, la sibalanga, ne vous ouvre au thé au sol d'yango. Tout le temps, on est que non. Arrête. Chérie, n'a pas d'être là. Aucun comme même pas pour supporter tes nazas moi aussi. Ah bon, Néné, non. Ni on va la sala quitter, na musika na ngana yo. Ni on va la tina quitter pour na Néné. Oh, on va la soki tamo tina na famille na ngaité. Na tika na une semaine de mariage à ngana yo Néné. On peut venir ko sala nga bêtise yo salinga devant bato. Oui, c'est la vérité papa. Na tika na une semaine ya mariage ya ngana yo Néné. Samba futa yo Néné. Bon, parvenir qu'on dit maintenant ça la prédore de la famille na bino. Comme non Néné, s'il te plaît. Et ça il nga maman wechi Néné moi c'est na bino. Moi sozo bimana ye, ou yebi même pas combo na ye. Néné, bon parvenir qu'on dit maintenant ça la prédore de la famille na bino, bon pesi na facture. Néné on nga? Ah kanisa ki Néné ba olobela ba obala yanga ite nga maman wechi Néné ye pene ya moi c'est na. Bon pesi na facture ya libala la famille na bino. Néné bo somi biloko no so libala une semaine. Au footinga. Au parvenir qu'on a la voyou ou yazana lox. Asa bolingo langa. O ngala linga mutema nanga tout tabanda ndula nyoso to fana na yo. Na tika kolingo jamais. Déjà na c'est ça qui yo.
Pele biso ke na zana zemi na ye. Alors na zana besoin ya mobala na ona te. Non, Néné. Tu continues à crier sur moi. Eh. Oui. Et tu continues à crier sur moi. Papa, s'il vous plaît. Oh, beta Néné. Nga moko kutu ngana beta Néné te. Yo beta nga Néné. Papa, s'il vous plaît. Non, maman. Papa. Oui, papa. Oh, beta nga Néné. Monsieur, ne me Pardon, s'il vous plaît. Ambo. Quel serviteur? Pas à te faire du mal. Ambo. S'il vous plaît. Tais-toi. S'il vous plaît. Pardon. Aussi, le mot qu'on a salité. Hein? Et ceux qui peuvent en être un peu, c'est bêti Néné. S'il vous plaît. Alors, ne sais pas bêta. Non, pour la Néné. Pardon, papa. Néné. Pardon. Maman, elle est fan. Oh, bipiye, oh, te solulanga na yo Néné. Tu vas payer les pots cassés. Pardon. Ce qui m'a dit, mais monter à l'angle. Nous avons trop près à Wébi Sabango. Néné. Pardon. Pardon, papa. Pardon, papa. Non, maman. Non, ça, il faut, on a gagné ce qui m'ont bali. Moi, j'ai au moins la outil. Famille n'a pas évité que dans la somme Néné le pont. Mais Néné a dit tout. Parce que on s'en a né. Et c'est un enfant de moi si. Quand on a ça, moi, ça, mais non, on a tel que Néné ne voulait pas gagner. Mais pour que ça va pas Néné. Après, vous savez pas vraiment. Non, chérie. Et puis, on va nous sauter comme moi la tinoté. Pardon, papa. Nelinga kayo. Ambo. Nelinga ko tout, nelinga ko kaka chérie, s'il te plaît. Oh, azali bumaza mwana yo. Oh, azali bumaza makina non mon amour. Néné d'accord. Maman, Fana non. Tu as bon foutu à bino Néné. Papa, Non, garçon. Et puis, faut que la longue bien. Hein? Attends, le téléphone, son mon longue. Non, c'est pas zapper longue. Hein? Quand t'as la canal, les sous n'importe quelle place et puis ce monde en là. Même si la bis, yo matin la matin faut quitter. Papa, pour condamner peut-être une des complicités, en tout cas, Nalandi, on a beaucoup de sur ma caméra, sur moyen de voir. Ndekoye pas éviter que eux existent. C'est ça le problème aussi. Il y a éviter que eux existent. Ayo mono kaka no konza. Ya ngani na senga ba kotiso pour que bolongo la peut-être ba illusion na kati ya bituna bino qui a fait le mal à l'autre, qui a fait le mal à l'autre. C'est un peu ça. Nenenda yeba ki makamunyo surtout que yo tindela yeba mbongo mais azana mobali awa. Non maman, yebisa ngai na bolingo nini oyo basalaka pour que moi ça soit fidèle pour na yo. Toni o basalaka te pour moi aussi azala fidélité pa na yo. Parce que ngai nasalaki tout pour na Néné. Et puis naza musika ngai Néné nazo sala tout pour na Néné. Hein? Néné. Non, même si connexion na soit déjà ma connexion bango après fongoma. Nga fona benga ba Kinshasa toujours. OK, ba tinde même si soki nini. Hein? Téléphone avant ça ekufi nga na tout masaka ngabu tout non. Et ça m'a on na sala comme Néné. Chérie, s'il te plaît. Néné. Pardon mon amour, je t'aime beaucoup, je t'aime. Ngai tout le temps naninga kushi. Naninga ko kaka chérie. Tout autre signe non naebi. Na bosala te chérie, s'il te plaît mon amour, pardon. Bisanga na onso tout na sala ki. Biso ina sina arme. Pardon chérie. Soki nga na zaki na arme. Monsieur sort. Hein? Monsieur. Mbele oyo. Bima. Ambo. Bima. Ngana bima. Est-ce que ko bima? Wana audace. Oyebisa bima. Oh. Oyebisa bima pona ni. Yo yebisa bima na nyeti nani? Oyebisa bima nyeti nani? Yo ndo ko bima otiki biso. Yo ndo ko bima otiki biso. Oui. Non, si c'était moi. OK. Même pas Zémi, mais na boy Néné. Akoma kina niveau ko ndima mariage. Ba pesanga facture ya Néné. Asali loko asala ote na vie. Mutu pe na zumbo na azate. Mutu pe zumbo no na azate, mutu pe simbi biloko no ya libala pe na azate. Po mona ki oza mbala zuba. Po mona ki mbali oyo sa Néné na vie na yo et poko zalate. Po mona ki yo oza zoba puisque toi fa na ko zongi lango lisusu. Et puis yebake ndenge ke soit disant o accepta ki bolingwa Néné na motema na yo. Hein? Na se platé qui tonga na cité comme ça 2 ou 3 jours. Et puis il faut bien bébé. On a ko boma yo te mais yo mo ko fa pour na souci parce que na yebi Néné. Quel que soit nyonso, il y a mon pété que ça qui ngana buya Néné. La qualité musala. Néné, je t'aime. La qualité musala nzambe na ko fa pour na mwasité. Ambo. Nzambo asali kona si. Akopesa nga solution journal. Bonne chance.
Est-ce que ça prend na son sampo nous ata plus de 5 fois. Soit déjà dépense au salaire qui n'a pas donné. Papa, pourquoi vous avez charmé dans le mobile famille? Maman, quelque part n'a pas ses fautes, quelque part n'a pas ses raisons. Parce que Naibi, bon goza bolimote. Dans l'engagement de salaki qui n'est pas comme à niveau 1. Mais na bolinga moi si nanga nene, ya on te sala ki buzoba oya sali pour que ngana boye. Vous avez 6 ans. Oui, na 6 ans. Ok. Nene. Je t'aime. Nene. Monsieur, si vous avez une bêtise, la vie de ça, les bandes devant Batouté, s'il vous plaît. Tous aux portes. Bon. Pourquoi ça va bêtise dans les bandes? Est-ce que vous permettez de faire pour moi comme un bébé pour la chili comme ça? On va la canne qui fait. C'est calme qui est chassé pour moi. Maman, je peux pas ça voyou, on a ça moussa les zambé, la coco bundana yete. Merci maman. Vous pouvez pas quitter dans l'IT. S'il vous plaît, papa. Il y a pas quelqu'un à joueur. Hein? Merci maman. D'accord, merci beaucoup, papa. C'est un voyou. C'est un voyou. Tout s'est calmé, papa. Tout s'est calmé, papa. Maman, on a combien de libanda si vous besoin? J'ai ma comme dans le calme. Oui, bah, il peut dire déjà la vérité. Comme ça peut s'essayer la vie déjà. Tout s'est calmé, pardon. On dit que sa maman c'est bien. Et c'est que nous avons la vérité, on a déjà la vérité. En tout cas, je pense qu'on doit quand même s'arrêter ici. Parce que la tension est à l'écolo. On va continuer le sous. On va se calmer vraiment. Tout soit au sol, la bino derrière la caméra. Si quand déco, à kende na kimia, pardon na bonde lio. Na bonde lio pena na bolingo yesu masia. Si quand déco na biso kende na kimia, na kimia. Ayebi déjà vérité o akokai koyeba. Yo na nene botika na bolingo na bino. C'est déjà le plus important. Merci beaucoup. Je pense que vous tenir de sauvegarder. Cette fois-ci, cette histoire, ça finit ici. Ma couple, baebani, babaramna mo, basalaki, baïba bolingo, basalaki, mais la nuit, la thé a bien le temps que l'écho. Maman souleva que l'eau moko ya partie du sang. On a côté jamais côté kabino boke le bon, on a 4 ignorance. Ceux qui vont en église, moko sont le pakala bosan de la ra. Bokende comme kabasa nzambe ba bonde la pona bino pona. Parce que comme ça la partie du sang les amis longo moko eza biblique te. Les amis longo moko eza ya mabe. Yo zo tel na yo tongi pa nene. Nena zo tel na ya tongi. Na ba chaque famille toza na ba esprit, na ba démon, il y a chaque famille au ba biso. Et puis à part ça, tout ce qui est mutu, ya vie ya mutu, eza lié par le sang. En tout cas, l'enseigne la bino, bon kabasala nzambe, ba longo la bino, connexion ana eza spirituel, eza bienté. Il faut bon vivre na bolingo o eza naturel. Bon vivre na bolingo ezali ya makilate. Vous allez bien que ça c'est un conseil, ça va dépendre de vous. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui awa tika ete nzambe ngai apambola bino. Ceux qui est sans invité pour tout à la balancement. Bye. Explorez l'inspirant avec notre carnet de notes bibliques. Disponible dès maintenant sur lulu.com. Prêt à plonger dans une expérience d'inspiration quotidienne tirée des Saintes Écritures? Notre carnet de notes, orné de versets bibliques édifiants sur chaque page, est l'ami idéal pour accompagner votre parcours spirituel. Découvrez des versets soigneusement sélectionnés pour vous guider et vous inspirer chaque jour.
Façonné avec précision et conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce carnet de notes est un témoignage de durabilité et de style. Que vous preniez des notes, réfléchissiez ou méditiez, ce carnet s'adapte à votre démarche spirituelle. Avec sa couverture élégante et son design bien pensé, il transcende le simple carnet pour devenir un objet de beauté spirituelle. Commandez votre carnet de notes avec versets bibliques sur lululu.com et embrassez une vie où la spiritualité et l'inspiration se rencontrent. Ne manquez pas l'occasion de posséder un carnet qui transforme chaque page en une source d'élévation spirituelle. Commandez maintenant et laissez la sagesse des Écritures illuminer votre parcours. Allez sur la page dont le lien vous est présenté et laissez-vous guider par la sagesse avec notre carnet de notes bibliques sur lulu.com. Pour la version anglaise, trouvez le lien juste à côté. Il y a aussi une autre version de carnet de notes avec mots et citations motivants conçus en français et en anglais que voici avec leur lien. Profitez-en. Que Dieu vous bénisse.